Tengo eza ebele skano sobozali partout dans le monde entier, là où vous allez visionner cette vidéo, partout vous nous suivez. Merci à vous, merci à toutes les personnes au bas s'abonner à la chaîne Ebiso Marina Nzebo TV, vous s'abonner au fini na icône ya ko ça chaque fois to noter ba vidéo pe au bandara ko yoka e bandara ko sonner. Merci na bino to s'abonner ka, merci na Nzambe ozo sa que tout se retrouvera toujours en forme et en bonne santé. Merci na bino nyonso de près, de loin, financièrement, physiquement et puis spirituellement. Bozarana, Bosambe la rappel pour Nabiso, merci Nabino, parce que sans ba aide Nabino, sans ba conseil Nabino, biso to ko évoluer, te biso to wanaka ko rompre place mon corps. Poto ye na vidéo ya lelo, poto reba ko, pe ça peut point de vue Nabiso par rapport à Makambozo le cas. Débat ezali, débat ezo sala ma peso lo bama partout. Et de cette personne que je trouvais en cours de route, ils m'ont dit ceci. Marina bakiti biso talo, Marina tukiti talo. Marina ba comme si ba $200, ba $500. Je te dis, femme, oso valoir de l'or. Tu ne vales pas $500, tu ne vales pas $200, tu ne vales pas des millions, tu vales de l'or. So dans le bien bongo une kobaka mo sous en valeur makasi. Bako yo balo na $5. Bako balo na 500 francs, c'est symbolique. La dot ezaka symbolique. Tout comme moi quand mboka na biso Congo, dot et comment nango moi si bakoma ko teka eloko a marchandise. Yango zo mona loka bakoma ko teka biso loko ba marchandise, yango mona pe mobali asombi eloko na iti. Surtout sombi eloko par exemple il peut pas na magasin. O sel yango no so lingi, n'est-ce pas? Soko lingi pe o bois kango, o lingo saka nango parce que o somba kango bimisa kimbongo. C'est pourquoi on nous maltraite. Des fois, il y a de ces personnes qui sont na foyer si kazali ana kimete pe à l'est. Et c'était pour mobile s'occuper ninte. Ça parce que basomba yo, ose loko basombi yo, soko ça lo balingi. Tu vaux de l'or, tu vaux des millions, des milliards de dollars. Non, conseil maman mon amoni, moi nanga licencié. Ako bala na $200 te na $500 te. Ah maman. Licencié de lobby nini. Licencié bako balo pe na $10, bako balo pe na $5, et ça on peut l'ôter. Et ça peut l'ôter. Ça peut l'ôter. Et non kaka façon kaka izaka non kaka symbole au famille mon bali ba pesi quelque chose est symbolisé. Ça ne vaut rien. Débat pour ça pour muso mos nanga mwa nanga za makasi, mos makasi ebe lukambongo. Et ça peut l'ôter. Te ebe lukambo bako balo pe na 500 francs. Un problème te. Longo kaka place c'est moins difficile, moins compliqué, moins ni non moi bien te quoi. Basi ya mboka, basi ya non bata bongo, basi ya mboka 200, basi ya ville 500. 200 par rapport à nini, ba miso ba pisi réseau ba lobio, vie na mboka ezaka cher. Rapasi, la bilanga, tout ça. Je me dis, je pose cette question pour dire que bon, son mobile à outil étranger, azan ba faire à la maman, aïe, abi à valoriser mon ciné à balaka na 200. Bah, c'est à kin 500 par rapport à Nîmes, parce que beaucoup de femmes aussi à kin sont des fainéantes. Là, ne m'insultez pas parce que j'ai pas besoin de vos insultes, mais je dis seulement ce qui est vérité, ce qui se voit. Je sais que les Congolais, biso tolinga na biso vérité te tolinga mine to kosa biso de yango to mona bien. Il y a des gens qui vont m'insulter, oui, je vais accepter ça parce que yango de nandimina accepter. Il y a des femmes au bazana étranger bazana o balobi ke ba na ville le loyo ba au valoir bolobi ke ba bala ba on a ba $500, mais ba au valoir or te ba valoir $500 te ba au valoir même moins de ça parce que baza d'abord ba msu ba fainéante ba msu ba luku yebi ko lukambongo te ba msu baza wana kaka atie manzaka milai ba suki milai mais en attend ya ko aider mobile na été en attend ko luka te en attend kaka ya ba fitilité et de ces jeunes filles qui à la muki pe na tongo azuka asokoli nzoto na ye alali pe auza 17h so ebeta ta maquillage ta make-up loko ape make-up ya nango ebongisa biso échanger biso na makambo nyonso absali kaka tie kaka make-up na ye abongami et puis omona ye wana bina baba komosinga ba 500 ba 1000 francs ba 2000 francs pour bakabela ye.
Et on t'ose au bas que la femme vaut de l'or, ça veut dire que 500 dollars, 200 dollars, ils ont loté. Au coco, ça a plus que ça, mais aux appels bien, bah, il peut pas aller au mbongo, wana wa mouké, ça problème ti. Problème, mais ça, car à place, ça, les différences, on a évité pour la vierge, on a évité pour la tout. Déjà, bah, donc, moi, compliqué, na moi, bord en wana. Donc, moi, si, non, si, na maman, et l'autre, ça, car passe, bah, ça va débat, parce que, bah, bon, minga, bah, d'autres, c'est comme moi, on te commence là, bah, fête. Yango ba to komo lambela ba famille mobali. Yango peut-être mo kanza nana mbongo te mbongo wana ka yango to kana ki to sa ki ba programme to ça la fête to bongisa fête. Non. Ezaka symbole tout ça 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 symbole. Yango moni ba famille na biso ba fuke toujours bala retard parce que mbona eza na mbongo te ana na mosala te me bozwi facture opesi 5000 dollars ozwango wapi le temps luka esa mwa pasi merci bino nyonso boza branché bozaka branché na Marino Nzembo TV bolandaka biso bosabone ebele je profite de ces micros pour faire, souhaiter mes condoléances na famille na Monadio oyo bayebi kobe perdre papa Jean-Pierre Monadio papa Jean-Pierre Maingi Monadio merci bafamille bozala makasi nayebi ke eza eloko esalaka pasi koperdre être cher lokwa papa na biso wana bozalaka makasi nzambe obatela bino mpe nzambe afortifie bino bozala branché de partout autorité morale tozalaka babongo na biso olaka ye biso kala mingi te tokota na mwa oyo ya bon arrivé déjà okomakoma dia merci na Roli Wakala depuis Kinshasa, merci na Rico Kwedaba, merci na Gift Mbuku, merci na Hervé Bartou Bozali, Bolanda Kabiso, merci na Nisuna Bosa non se rappeler, merci na Ibrahim Chipanda Balobi, les qui a parti béton, merci na yo partager ma vidéo et ça a bien, merci Bozara, toujours branché na Marino Nzembo TV, merci, au revoir, ciao.